internet par rapport à combo na yo. Oh, puis par rapport à combo na papa J. Liboso ya ba fan pe ba client na yo balingisa. Voilà, ils ont pour fax, les besoins on a tout ça on a sur la biso comme ça Kabelo, tout ça on a Maroc awa. Alors oui bien makambo nous sur les réseaux sociaux et mataki kitaki. Alors les balobara toujours la famille est sacrée. Alors par rapport à New York voilà par rapport à New York voilà pour fax voilà tout le bas qui on a maman Olga et puis papa Nabiso, papa Adje, en tout cas famille à papa, famille à maman, bana nyonso. En tout cas, Olimbisi, pour se répéter, jamais Olimbisi, vraiment. Maman Olga, en tout cas, sorry de la mère, sorry, belé, désolé vraiment. Pour la New York, l'État qui vraiment désolé. Papa Adje, désolé pour la maman de l'État. En plus, photo Barcelone au Moro, la mémoire, il y a petit frère à Maï, petit frère à Maï, mémoire na et au moins na mama boissé na ra photo yé ba na présenté papa Dje pena besquise surtout papa Dje na présenté besquise sœur na biso pour nous reprocher que par rapport à commerce taï par rapport à tout et ba besquise car na famille à papa na famille à maman et puis na ba client tout ba hôtel la biso et à partout dans le monde oh il faut ba retenir ya moi. C'est ça. Donc, en tout cas, papa Adje pour l'autre, en tout cas, aujourd'hui, c'est par rapport à nous sur les kaki, somme d'affaires, sœur n'a rien à tomber. Donc, aujourd'hui, c'est par rapport à nous sur les kaki, vraiment, c'est la famille. Vraiment. Par rapport à nous sur les kaki, voilà, la spéculation, nous sommes remboursés tout. Vraiment, voilà, la famille est sacrée. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, tout ça, dans le Maroc, on a une femme d'affaires, Olga Kabelo, vous allez à la Maroc, on a papa Adje, vous allez à la Maroc, voilà. Vraiment sorry, vraiment désolé. Il faut là le balabande de la biso pe au la biso na page sœur na biso. Pardon na biso ezali sincère. Bato bolo molango surtout bato ba internet ko sala ba biso. Biso de ko senga pardon pour la business na ye. De ko senga pardon pour na bana na ye. Pour na papa. To sengi pardon pour na bata réseaux sociaux. Pour na bano to kotisaki na pardon ba innocent na papa, ba innocent na commerce ya femme d'affaires. Voilà, il y a mon pénal vraiment surtout bano to kotisaki ba innocent et puis réputation maman et puis là commerce il y a sœur na biso de Kabelo et puis réputation à papa na biso papa Adje. Donc vraiment oh ça on vous présentera bien Michel on a vu donc la business à sœur na biso de reprocher la famille voilà. Les gens autres, on comprend qu'il y a pardon sincère, tout pardon sincère. On est faux quand on a monté mon avis sur le point de chose pardon sincère, tout pardon sincère. Tout dans la serre, dans Maroc, tout dans Maroc, tout dans le café, tout vend la serre, tout sur la serre, va reprocher biso, ça va reprocher biso. En tant que serre, te présenter des skis. N'est-ce pas te présenter des skis. C'est comme ça. Papa Adje. En tout cas, devant tout le monde, Papa Adje, en tout cas, voilà, sorry belé par rapport à Mamou Sonéry les Kaki. Vraiment, sorry, vraiment. Papa Adje, donc, sorry par rapport à Mamou Sonéry les Kaki. C'est caméra, pardon. Parle ça, s'il te plaît. Ça, non, parce que ça, c'est sincère. Bonjour et bonjour la Bila Nyonso. Pour la bateau, vous avez remarqué, non, il ne fallait pas que ça aille à Baron, non. Le Tchaki Kuna, pour que tout le monde a Bisso Nyonso. Là, Kofax, déjà, on a dit que hier, à cause de ça, va dissocier la ville. Donc, on a cause de ça, sur Kofax. Et ça, vraiment normalité. Et la normalité. Kofax, attends que tu as fait comme faut comme Malayo, et ça, on va le couta. Hein? Kofax, il faut comme Malayo, et ça, on va le couta. Ouais, mais ça, on va le couta. Au moins.
Eh, siko kasi bofinga, siko na mnicho Karine Mokonzi bofingela ye bato avandi kimia. Azo préparer makamba libala na ye, mais bino abosenga ba pardon. Eh, bandeko tozwa conscience bandeko na ngai. Mtuna mtu aluka vina ye. Esi tokoli tokomi basi minene, mibali minene. Mutu na mutu aluka vina ye bandeko liebo finga kabatu pona mutu. Siko na miichi oyo vraiment. Na miichi oyo Karine azawapi. Eh, amana ngaye o ba Centrafrique baloba mama chimbi. Eh. Donc biso sikoyo to uti musika kuna bandeko ata bino ko pona bino fona sa sikoyo pas. Fona sa sikoyo chez ya Mokonzi fona sa sikoyo pas. Limbisa kaka mama Olga limbisa. Limbisa situ mpona ngana sengeli noko baleni pardon semeki na ngai. Na sengeli noko baleni pardon mama Olga limbisa limbisa. Limbisa mama Olga limbisa. Mama kongo azawate sarape na moni awate. Na moni muta internet awate. Na moni sarate na epu na misu na ba di direct na bengi mutu. Apa ki alo soto sola na bengi mutu. Papa na je s'il te plaît. Papa na je s'il te plaît. Tika o so makaba internet na bine to kida makaba internet. Yo makaba internet. Tika papa je yo so limbisa ba ndenge na o itali. Limbisa mama Olga limbisa. Limbisa mama nanga ta pardon eza sincère te vidéo yango yo bandeko no mibali baleki na basengi pardon limbisa. Parce que na vie il faut quand même réputation. Oui, réellement la biko lobate parce que biko finga te. Ngana ko fa fa aloba ko lekanga. Bale na loba ko lekanga parce que na biko ba finga batute. Bon, moi, depuis ma campagne, je suis chef de la banque Karachika. Je suis arrêté. Parce que je suis arrêté. Donc, c'est une solution. Le roi a dit qu'on le battait. Des manolas qui tombent dans le bain, qui a dit qu'on le battait. Il y a bon moni, to yeti Maroc. Na tuni bango, banananga. Basala bango nini. Basali yeka ko fax nini. Pour que soit banananga, bana ba innocente. Ba ebe l'autre côté, ba tia ba on a une miniature. Ba ju ba seme ki nanga nyonso. Tout nyonso na pourquoi pour ba bomelanga libala. Et c'est ça vraiment normal. Et ça, quand on commence, on a des décisions où tu n'es pas dans la baleine. Papa a cherché son matin, tu me dis son matin, ça m'a. On a des décisions où tu n'es pas dans la. Je suis pas dans la bâtisse dans la minute. Je suis bien dans l'internet. Baleine, comme ça, je jeter. Quand ça dit pour ça, papa, c'est une déni. Non. Comme ça, je jeter baleine. Pendant ça, très sérieuse. Là, tu dis, ben, je suis pendant une solution. Donc, ça va monter. Une semaine à Maroc, pendant une solution d'hiver. Karachika a fait une solution. Maman Nancy, je a tout dit Cofax. Avant, on tient la miniature. Et ce sont quelques secondes, on réfléchit pour la banane. On va aider le côté internet. C'est mec qui n'a rien, pas bomber la libala. Le con là, Karachika a essayé, il faut pas bomber la libala. Papa, je ne sais pas ça va mal. Karachika a essayé, il faut pas bomber la libala. Na musala. Hein? Siko, yana tuni bango. Siko tant besoin qui va s'aimer qui n'a pas internet cité. On va aider le côté. Bonjour, dinga mi balé belé botti dinga internet. Na tuni bango, faut faire pardon, il y a pas de problème. Est-ce que réputation? Quand on pardon, la bien réputation na erobonga kaka na pardon. Parce que ba emilia na mokili mobimba. Siko nana ozong sa réputation na la place. Moi si. S'il te plaît, diminue s'il te plaît. Mobile n'a pas tout ça, on a mobile n'a. Il y a ici papa a dit, donc il y a aussi ça on a justice parce que Karachika a roya qu'on défend les barons la justice. Et puis ça on sali bon côté, surtout mettre fin à Makambo côté. Et là-dessus que Makambo aussi la pété. Et puis par moi basandeni. Ils sont dans le pays à Mukongo, bah comme ça là va direct nous sommes aussi nommés là. Bah on le va sur on gâté. Mais bah aussi nommé là. Et pourtant il ça habite tout le temps. Que Olga Kabel au final et ça la société dans la porte démarche bah comme c'est que les mbango c'est parce que va toucher une société. Oh ça Olga Kabel. Et ça société. Mais bah il y a même pas la loi bah internet comme ça
ça bango donc il y a un qui n'a pas ça ne soit pas au sala non bande na limbisa limbisa mama limbisa mama nanga limbisa na lei pona bana nanga ko fasa que na sala de mission azo c'est comme ya miso nanga mama de mi mama mi Emilia na tikate hein mama mi Emilia ben ka internet azo c'est comme ya miso nanga a ce qui m'a miso nanga à cause de Karashika ce qu'on a minute Karashika ça te Karashika ça na été Karashika aya ko bimisa bango te aya ko défendre bango te oui basa bana mabe et puis même na hôtel bango ko confiance à ça moulai mais moi na muke limbisa mama limbisa faut internet et puis bino batakin azo yela bino parce que pendant que na bata gani ya Maroc batakin tozo ya suivre batakin tozo ya mana kelos na ça vraiment na kimia na ya kimia makasi mana kelos batakin na zo ya kalate bandeko koloba Olga Kabelu ko tanga ba miniature eza mabete mais il faut quand même koyeba makamuni bo bimisa minoko la bino avant qu'on tient monte dans miniature avant qu'on le Raissa Pindi là je sais que ça bien va jeter batakin ta Maroc na ye Maroc et la sikin les a pété dans un poste ça makambakin makambata Maroc après donc n'est pas la cheftain na bango Karashika mais après donc les kin batakin na so ya ko se préparer bon ça va bon pour dédommager nga bon ça va bon ma bichou ah oui hein parce que là même si bango quand ça m'a pardon il y a pas de problème mais après aussi m'a pardon après réputation hein eh to fouti ba billet ngala mobile nanga to fouti ba billet to fouti hôtel depuis lundi to tiki misala glodi de Jésus to tiki misala to tiki bakabuno bande ko za la place na biso bande ko so ba limsa limbisa y a pas de problème mais to tiki makamunyoso na côté na so tekate depuis ouverture à salon na osa musala te Karashika lukelinga ba problème juste quand on a ouverture ya salon de coiffure nanga quand po na tekate po na salate Kofax lobby aleki na YouTube aso bani ke yo le baki yo sa David Kofax David aboma oui David aboma go leta banga mo ça c'est vrai mais là on est là on ka YouTube c'est ba ko tena comprendre parce que le biki on go leta aboma ka banga mo yo na mabanga bele na itsu ke ngaya kina mabanga bele ntai so ne na yebo ese ba YouTubers ba yebi ke ngaya ba yebi ta la tima do bater pour la salle so bater pour la yebi ke no so la lobby peut-être ba limbisa mama Olga limbisa mama ngai nzambe alula ah oui réputation parce que on en bon ça c'est vrai parce que on bazoka Sarah n'a rien à voir na makambo Sarah n'a rien à voir na makambo ngata na balaye makambo na Sarah e bakite mutu moko internet aye bakite tina ye nini Maroc on a tu yeba ça batute pour dire que dans un YouTube c'est ça dans un poste ça la on ça ba sur la bombe ça na internet na kidai na aéroport à Rabat d'accord poster vidéo mais bon moi na tunga na internet et puis parce que plus loin ba pirater page dans là ya bon moi ko fasse là parce que tuna wa page na ye donc ba créer ba pirater na page alors ba yebi que page on sa page ya musala bozalaka mpe na balimiti bozalaka na balimiti sikoyo na micho otande bino bosengi bapardon Karine Mokonzi avandi na ye kimia na libala na ye na ndako na ye sinon bazwa leçon te surtout bale na yo songa likolo bale loka so bake bale na longoli yo songa likolo ma bote ni sa te parce que bon ka bonga na vidéo na bale na 5 kilobi na
nani Kofas asalaki lobby. Kofas a lobby wapi Myriam Wete. Na pede combien de kilos bandeko. Bien boyebi nena sakata nena kondi. Kapo makambo. Eh, okonda no telia fufu kuna melama ya pio. Karachi asa eloko pede tena makambo menga siko. Maman Irène, oui. La pardon. Bandela. Bandela va regarder papa la tché. Pas dans la route. Hey, qu'est-ce que t'as kuna? Hey, Bandela pardon. Kofax okofuka mande kofuka maki. Okofuka ma Kofax ça se va jeter, je te jure. Ba de ça va ça baké. Donc même ma bino la justice parce que ça va aventure au sala. Okofuka ma. Fuka makaka no go fati longolo elo te papa na. Kofax okofuka ma tika no les anota. Fuka makaka papa. Parce que yo to imilinga ko le kabalen. Kofax tika les satan okofuka ma. Elongolo eloko te no go fax fukama papa na ngai elongola yo eloko te onde mbinga boye oza mbinga boye wow bandeko na vi oyeba moto osunga yo te bandeko. Papa mobala Olga Kabelo aza pe na ressemblance na Gofas Gofas s'il te plaît. Tika kolexanga ta. Oh balene te. Na zana na yo pe na sisa na balene. Sala makamula yo da tourna yo. Na ko zo bino balete. Fuka makaka papa elongolo elo te. Sara to la bonjour. Gofas okofuka ma Gofas na dakata. Ba tu ça na lobi ko ça sanga ba aventure. Kota no Gofas nenga otala bale na misu na fukama kaka papa na ngai elongola nango eloko te papa na ngai papa oyo avandi pembeni na yo mobala mama Olga o akoki pe kosunga o na vie banda ofingela Karine batu esi bo papa no balen semeki na no balen oh maman l'andika Au bien la carte direct, on ça va bager, on se laisse un temps pour rien. Kofaxi okofuka ma obe ofuka mate. Kama kaka no Gofas c'est ça la yo loko te papa voilà. Bravo. Le message parce que même quand si non mais Zala au Fukama même quand Zala au Fukama c'est même Zala au Fukama la table tout que même quand si non mais on sala pour yo c'est un papa Dieu pardon bon ngamoko Olga Kabelo limbisa te muninga mikitisi boye vraiment. Bravo papa. S de Panama, bonjour ma sœur S de Panama. Des fois, c'est un peu important que ça la bongo parce que n'a pas parfaité. Mais du moins, là il faut se justifier. Mais du moins, n'a pas mon na fini à monter dans internet. Bon mon na nité.
Yo témoin papa. Moi na so sur la vidéo te, na debaka ko monote. Di moi na bo monanga na fika mutu na internet et c'est de Panama. Na monate, na monaki oboye ko kota makambo ese, mais bo monanga te na fika mutu na internet. Bo tu monanga te. Na tu fika mutu ata mo côté na internet. Na so mériter pété que ma fika ngai. Non. Parce que ça maman bana na ça moi c'est libana. Malène. Direct. Semeki nangai baleni ye. Semeki baleni. Ma Olga limbisa mama Olga limbisa. Baleni yo so ngana, bande ko bota ngana. Mais on va pas bongo non so na fa muninga na TV. Fela pela muninga yeyo, pela bisonta muninga. To globa to ba te kata. Yeyo ko te logo de, yeyo so na fe. Eloko ko to lo, c'est te ko da famille nga. Famille o mo ko ndego, famille nga da ba muninga. Ba muninga da na ba biloko na se ni pa ba. E ba famille na yo tango ba o ba ofinga ba muninga te. Yo te me, no ba pe yeyo. No singi te. No singi te. Malène. Na bi so ba vidéo finga dinga. Malène yo so wa ko finga dinga. Mais on a dit, tu as le problème, tu as le problème d'esquisse, la présenter d'esquisse. Mais Malène, si on y a un finga dinga. Au final, Malène yo finga te. mais babi va présenter la porte, va telle la mutu ma bête. Au comme ça, passer la bible. Limbisa maman Olga limbisa. Oui, on va parler, d'accord, il n'y a pas de problème. Parce que normalement, ils ont demandé le pardon. Et puis, moi, je suis en direct. Je l'avais dit que non, demander pardon, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ne vont plus répéter ça? Ils ont demandé pardon. Ils ont demandé pardon en direct. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ne vont plus répéter ça? C'est ça le problème. Parce que quand on va retourner en Belgique, on va faire des charges. D'accord. Eh, maman nangaye bandeko. Mama Olga limbisa noko baleni, limbisa noko gofax mama. Mama nangaye police ya Maroc echemisu. Mama nangaye bandeko nangayi bandeko botika li bofinga ka batu ba personnalité batu bozwa conscience. Bozwa conscience bandeko nangayi. Na micho Karine Mokonzi avandi na ekimia tala engambe no gofa zozarande engambe boye. Engambe mobali noko gofa safuka miboye. Mama nangaye. En tout cas bandeko bozwa conscience. Bozwa conscience ya osala pe vi na bino bandeko nangayi. Eh. Pardon? Non, parce que non, oui, on va parler, d'accord, il n'y a pas de problème. Parce que normalement, ils ont demandé le pardon. Et puis, moi, je suis en direct. Je l'avais dit que non, demander pardon, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ne vont plus répéter ça? Ils ont demandé pardon. Ils ont demandé pardon en direct. Mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ne vont plus répéter ça? C'est ça le problème. Parce que quand on va retourner en Belgique, on va faire des charges. Eh. Mama nangaye. Ça décharge comme quoi que ça n'a droit à aussi non mengate Mbote bandeko balandi, mbote babone à Miss Elongation, mbote de partout où vous êtes. Merci beaucoup na confiance bopesa biso bandeko nanga. Merci na batunyo surtout basabona na kati ya Miss Elongation ba ope bo sabonate bo hésiter ya ko s'abonner. Et ko sala biso kaka kitoko makasi ka ndenge na lobaka bandeko o mwana bino leki na bino yaya na bino ndeko na bino ya mwasi bandeko nanga. Numéro na biso ya lelo bandeko toye na video ya mama na biso Olga Kabelo na micho nde to loba boye mama Olga Kabelo aza na kati ya Maroc. Mama Olga Kabelo na pesi ba Marocain nyonso salam aleko. Salam aleko na ba baba nyonso, ba mama nyonso, ba Abibi, ba Kadija, salam aleko, salam aleko, salam aleko na ba Marocain nyonso tout. Maroc ezali moko ya mboka ya parcours pe ya Miss Elongation na leka na Maroc na sali 6 ans ou 7 ans si je me trompe pas na Maroc. Na boti mwa nanga liboso na Maroc, na boti mwa nanga mibale na Maroc.
nzamba salinga grâce nabima sikoyo naza sikoyo na Amérique bandeko nanga par la grâce de Dieu vraiment naza marocaine pe soki ovandi na mboka plus de 5 ans okomi déjà na nationalité ya mboka wana naza marocaine pe une partie pe naza marocaine ba nanga pe baza ba marocain parce que babotami na Maroc ba fillette nanga mibale bandeko na michi oyo mama Olga Kabelo azali na Mama Olga Kabelo bandeko nanga aza na kati ya Maroc awa bavandi na Café Morgan. Café Morgan au bozomona noko balen que je salue mon beau-frère. Mama Olga yeyo noko go fax yeyo mobali mbinga balobi PM ya communauté ya réseau Chocho noko go fax yeyo. Mama Olga s'est décidé à fouta billet na ye na mobali na ye bakita na Maroc pona kosisa makambo oyo comme quoi noko go fax ba emilie basemeki na ye ba emilie bana na ye ba emilie couple na ye ba emilie business na ye réputation bandeko nanga réputation en tout cas to sa mosala na ndenge sengeli modeli oyo communauté na biso ekendelaka na message na kati ya communauté bandeko c'est pas vraiment gentil. Tolingi mingi kokota na ba réputation ya batu na ba vie privée ya batu ko humilier batu bandeko. Ok, mutu nyonso tute alingaka ba toucher na personnalité na ye bandeko nanga. Bandeko nangai problème ya Karine Mokonzi na Olga Kabelo babi bundeli ba soda ya Karine Mokonzi ba touchaki vie privée ya Olga Kabelo ba koti saki bana na ye na miniature ba koti mobile na ye ba koti basemeki na ye babimisi na mutu oyo innocent ya batu oyo azana ye mobali ya Olga Kabelo te basirnome ye ke makangu petit bitinda bébé Gucci ya Olga Kabelo ok c'est faux. Alors bandeko nanga mutu nyonso tout alinga ba toucher personnalité na ye couple Olga Kabelo ba se décidaki ba quitter sur le terrain na Maroc ba affronter noko balena noko go fax vi ya ba maloba na bango o balobaki na internet sur bango bandeko na ngai biso nyonso tuto yoki ndenge no go fax na oki pasi komona kabamba kata mbinga mobali bwe no go fax afukami devant mobali ya mama Olga Kabelo vraiment non mama Olga limbisa mama na ngai baba ndeko no mibali limbisa bango penza kotala réseaux sociaux te esi bafukami basingbo limbisa noko balen noko go fax bosa musa na bino na ndenge esengeli me ya ko kotaka boye vraiment pona kaka Karine bosala kaka boye mutu nyonso tute aza mutu akolekisa makambo mutu nyonso tute vraiment noko go fax na solola na yo te mais noko balen des fois topesa na bambote no balen ayebi mbali nanga vraiment conscience et ça la noko balen conscience et ça la bosa na bino promotion na bino na mambo Karine ba musique na ye ba makam na ye mais ya ko touchaka ba personnalité ba tota esika ememi vraiment et ça li bien te et kitisi nango pe bino pete et longoli nango noko balen ba poto ya ba pete ya noko balen te et longoli pe noko go fax ba pete ya noko go fax te bozaka kawana ba bibundeli ya chaîne YouTube chez Mokonzi mais boza na ba limite po esala kaka bien siko na michi otolobani basarato la bazwi makambo ba lobani ni Maroc bato Maroc ba fukamelaki Olga donc na ndenge ya makambo ngope ndenge kindaka na media donc ekeka ndenge keiye po botushaki personnalité vraiment courage le pardon c'est une puissance qui libère mais et ça la conscience et noko balen na ndenge mabete o semeki na yo miselongation et ça la conscience vraiment et mbala sima so likambo kwei po na Karine Mokonzi entre mutu boza na ba réserve ya ko loba po et ça la bien et ça la ka bien pour et ça la ka bien pour Olga Kabelo pe na ngambu na ye olingate ko pola olingate libana e beba olingate bana e réputation ya bana e beba olingate réputation ya commerce na ye e beba ozomona donc moi ba réserve ezala pour Karine Mokonzi ye avandi na ye kimia avandi kimia na ndaku na ye
avandi na ye azolesa mwana na ye soki pe ya solo so pe ya lokuta avandi na ye aza lese na micho mso aza na lipeka ya pape vie aza na ya lese metala siko bino police ya Maroc pe linga pe koyoka boete eche misu tangu siko police eche misu ozomona te ke ko tia mutu nini ko diframe mutu eza condamnable na la loi bako pe ko poursuivre bino c'est que message bolexara na YouTube eza bien te et tout donc maman Olga limbisa mama na ngai limbisa penza limbisa baba ndeko na mibali mama limbisa bakoke pe kokima na bango to bayoki ke Olga Kabelo ana Maroc bakoke pe kokima mettons bandimi rendez-vous bokutani na café bosololi boslekisi pe video c'est que bandeko c'est que bamoni ke conscience na bango esali ke elo basalaki eza bien te mozomona c'est que bamoni ke elo basalaki eza bien te yango bandimi ko respecter rendez-vous na yo bakutani na yo pe basali o eza posa motema na yo basexcuser mama Olga limbisa bango mama na ngai limbisa penza na kombo ya Yesu oza mama boboto oza mama osambelaka bandeko na mibali kotia bango na pasi te mama nga na uta Maroc na yebi mboka wana Maroc eza na ba réalité nango mama na ngai limbisa mama Olga limbisa voilà bandeko na ngai na komi na nga na suka bandeko merci beaucoup bisika nyonso bolanda video na biso bo s'abonner bato non bo s'abonate bo tila biso pe ba commentaire moi ba remarque soki pe tolobi mabe to tolobi malamu so pe tozosa musalango malamu soki pe ndenge nini bo laksa biso bo laksa biso po biso tozana biso na komikitisa limité précède la gloire so na yebi na loba na yebi so na yebi te na loba na nga na yebi te. Voilà bandeko na ngai merci beaucoup nangi bino mingi on se revoit à la prochaine vidéo. Mama Olga limbisa mama limbisa bandeko na mibali kotia bango na pasité Maroc eza facile te Maroc eza vraiment facile te nga na wuti Maroc na koli na Maroc na lingi mobali na Maroc na boti bana na nga mibale ba fillette na ngai na Maroc nzamba salinga grâce na bima nzamba asalinga grâce donc Maroc eza terrain moko eza facile te eza vraiment facile te bandeko na mibali limbisa kotia bango na pasité mama na ngai limbisa mama limbisa penza na kombo ya Yesu mobali ya mama Olga limbisa penza na kombo ya Yesu limbisa mama na ngai. Voilà bandeko tokotani mbala sima bisous bye.